là. You make me feel like a natural woman. You make me feel, yes you do, baby, every day. On va les poster ça. Ça, non. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up la famille, nous sommes Katazoba, la chronique Intello. On est de retour avec ce nouveau numéro et c'est un plaisir pour nous d'être là sur Boalououdou TV, la même chaîne, la même adresse, échangeaté avec la même présentatrice, Igel Women. Mwana mwasi wazanga na banalize na bango yeyo, mwana mwasi oyo azozangisa bango kimia mikolo yo. Izaka nde tokindaka nango. Toujours Katazoba, la chronique Intello, Boalououdou TV et la chroniqueuse du moment, Igel Women. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Abel Boal ande makambwe, amamata makambwe. Abel Eza makambu, eza bitumba, kobinisa mboka, balobi ezalaka bitumba. Mwana mwasi azoloba na bino, ye mutu ayembela bino nzembo wana. À une certaine année, nazoka plaisir ya okota studio, coaché par petit nanga Jordan Chungu, a coachanga na studio en tant que guitariste. Nabina kota na studio nasa na Seben Moboy. Nasa na Seben Moboy tite nango eza bitumba, esprit wenge. Kobini samboke eza bitumbele, bayaya foko bunda. Abinisaka Kongo na 2005 bandeko lelo akoma kase. Makambo ya kobinisa tika na maboka ba inosa nzambe ta makambo. Yanga yoyo na binisi mbogo yo. Badutaka na ngaye nga na binisa mbogo yo. Babesi nga brasarete kasi na binisi mboga ngo. Aya ya ta makambo. Na lobana nani ta makambo. Binisa mboka eza bitumbele yaya foko bunda Abel Boal ande makambwe. Kindoki ya mundele monana na miso ya batuma matala chombwe. Kindoki ya bakongole kolia pe konyongaka batu nzoka eza buzoba. Yo mbongo yo nani ansala yo mbongo yo binadama mbongo générique so bina muto na yeba ko yemba bien bani eta générique ko ingeza mama na bord. Mais bon, bisoko ba bilte, bisoko ba rebote, bisoko ba sindi le cœur te, bisoko meji 30 te. Tout ça la gana ndingi tout ça nango. Mais bon, voilà. Alors masolo eza ya ngate tobeta masolo ba artiste ba yembaka. Biso meka kame bango ba yembaka. Tobeta masolo ba artiste o ba yembaka. Alors bato ko tana makamba faire rigola na Cameroun, ba orphelinat ba nini ba don ba émission. Nabeta na lisolo mo boye mamba oyemba oyo. Maïle peut compter la musique. Est-ce que vous savez que être intelligent et compter na carrière à moto? Même si c'est un synonyme ya ko réussir carrière té. Mais lorsqu'on est intelligent, ça peut t'aider na carrière. Ça peut t'aider oyeba ko s'en sortir, l'intelligence. Et là ba kofi bazo salela, et là ba fali bazo salela, ezaka ba intelligence. Et là ba papa mbana ba papa tabulei ba salela ba intelligence. Et intelligence peut compter na carrière à moto. Période moko boye ba meje 30 na ba sindi le cœur ba bimi. Le roi nazako kata suki na okipe pour ça na ko ma meje na sindi. Na kota ka na orchestre quartier te wo, na kota na orchestre quartier. Orchestre mo na quartier 12, on a vanda na quartier 10 na kenda ko répéter na quartier 12 comme on a les antipodes. Mukolo na ozaka fondé lalio wana
azalaka petit moko ya defa ya shock star ya kala bami bato bayebana na bango te bamisio bayebana kutu te bayebana te wana baleka lowa mopepe na miziki azalaka sikopa général defa na shock star ayebana gani te asala orchestre mo ya quartier na lupango na bango les antipodes barepetaka jumu na oleka ka bino ka bana mai ba répéter na kotiti bonsoir eza ndeni mouvement mouvement na ko ya kape ya kako yo sindi a lobby yo meje 30 a lobby olanga pe fier olanga pe fier sindi a lobby meje 30 a lobby jo rep na suko la pena na benda ba ben kandi na benda na lata mo lich na ngamo pe ola na ole la lich na mo bo ya bleu ciel ya bien na beta ngosko na jean bleu nga wana na kirep na yikuta bazo banzimu na bango wana zotala kaka Junsu na ke bazo yemba nga na otalaka junsu fonde alobi bo landaka nde bazo yemba ker okanga malobati o mesana oyemba voix na yebi kutu voix te dali na yemba kaka abiyo voix eza me faut répéter makasi faut répétaka oyaka avant ba séance ya ba répéter à part ba séance ba répétition ya kaka ba séance nga na obeta guitare yezo kota na guitare pour nazaka na problème ti le nazaka na seul problème ya kota na guitare ya ovanda na gamme même temps na kenda test pas faire problème na ngezalaka ya ovanda na gamme guitare epai nga epai problème na ngezalaka ya ovanda na guitare kova na gamme seul problème na nga oti lelo ebundana na nga yango wana alors so na ye répétition ya zo betanga na zo yemba zo laksanga yemba boy gamme yango nini yango na yesu pasi ya kosakana te tala to respectaka bato bayembaka ngana na respect belé na bato bayembaka liga eza blague te na mekango na meka yango na mona eza matata omona mwana moke azoyemba yebi note yebi gamme ngana tunaka me azosala ndenge nini ile ono suri eza dona yo ngana mayele na makamu na ngambe na mamba muziki na bima bena zoba gamme epai nga epai guitare epai nga epai nazoyoka kutu eloko te voyez un peu donc eloko so eza dona yo tobanda barépétition jour moto ya répétition boye babi botoyemba nzembo na biso ya Rosette Marceline bazali na nzembo moko bazala koyemba Rosette Marceline yobanzakanga mosika nazali ye jamais nakokoka kobosana yo ndenge soda ndimaka kokende tumba eza pe ndenge nga naza kolinga yo bilo mwandingwana bayembi ba Rosette Marceline esili ba vocal ekoti mutali bozo master nanga de potassium ye vocal nezaki tanziama nakoma pe oyoka vocal yango ba musicien masana sali vocal na ye ya tanziama silisi ba misu ba koti vocal na mwaka fonde abisinga bicha vocal esinga cha vocal na miki ko improviser lo moko boye esimbi nango te bon premier intérêt pesili rep jour mosusu prochaine répétition skota on azonga sko ndako na bifona préparer vocal singa préparer vocal moko ponzembo yo pe fotiaka vocal nazongi sko pale yaya na bando linga bol place pe na santage na maele na ebila ngo yemba te me maele nde to anango nazonga pale na préparer vocal jour à rep koki na ye rep Rosette Marceline bandaka te ebandi Rosette Marceline yobanza kanga mosika nazali ye jamais nakokoka kobosana yo ndenge soda kendaka etumba eza pe ndenge nga naza kolinga banzembo moko pena ya kofonde bayembi ba vocal tanziama vocal ebandi esili bapesi nga kaka bakota cha vocal na beta bango kaka ebelo nasala bango nazwa sikoyo résumé ya nzembo nde vocal nanga sadike na vocal nanga ko résumé nzembo mobimba thème mobimba o bazoyemba na nzembo nde vocal nanga
C'est-à-dire que na vocal nanga okuta nzembo mobimba. Na résumé encore en quelques mots. Tala, maele soza nango za nango nazo pena nzembo. Na résumé nzembo mobimba tout na kata vocal. Na doso ki vocal nanga ba biso déjà nzembo ezo lobela vocal na ye. Na yesu go na koti. Ekoti yali ebo ekumba makate na nzete. Mibale Marceline nanga. Naboyi nakabola bolingono na moto mosusu ata suki ya pembe kobima na kozela kaka yo. Mosika na miso pembeni na mitema ema. Distance na nzoto na bandoto nanga ozanga. Nayebiso na beta vocal fundi atalanga lobi. Félicitations. Tala. Nazo félicitations te ya koyeba koyemba ni ya kozala na gamme. Nazo ka félicitations ya mayele na tia na vocal. Sadi ozomona mutu pena ayebi gamme te, ayebi ne kovana na gamme te, kovana na note te, ayebi ne maambo wana te, ma beti vocal bapesi ye félicitations. Sadi ke nazo ba mo nyonso ba phrase nyonso oyo elobama na nzembo wana. Na zuizuzu yango yango na sangisi yango na sala yango vocal nanga. Résumé en nzembo mobimba nde vocal nanga. Et voilà ce que c'est la partie intelligence qui a joué. Le côté talent dans la musique, moi je l'ai pas. Note, gamme, na ebite so ba eba ngondeni. Mais na beta vocal wana fondé atala lobi. Félicitations. Atali sko ba na mai pour nga kinga moi singa moko ba tout ba garçon na orchestre wana. Les antipodes na quartier 8. Bato ba reconnaître ngo. Baloba mwana mwasi oyo mwana chango yo. Na quartier 12 plutôt, na quartier 12 orchestre moko zaki on a les antipodes. Ça dit que obengaka wenza bitabe. En face marché de la liberté, wenza bitabe na quartier 12 avenue na ngo ezala ika wana. To bando répéter quelque part wana. Quartier 12, les antipodes. Tala nazwa félicitations ya vocal. On dirait musicien solo. Nzoka fakwa. Fakwa komane humoriste lelo komane comédienne. Nazela na mona ta master tozaki na ba na ba orchestre ba minene na mona ata moko temebo. Nzambe moko ayebi. Abel Bowala ndi makambo amama ta makambo. Alors, to sisi li solo na ngana orchestre nazalaka na quartier 12. Tokota sko na li solo ya Ferigola au Cameroun. Ferigola au Cameroun akutani na mutu azana voix kolekaye. C'est la première impression que j'ai eue, c'est la première chose que je me suis dite. D'accord? Tant na yoki yazo kama mwana mwasi na ndinga zoyemba. Oh, la plus belle voix d'Afrique, les gars. Plus belle voix. Est-ce que bine possible yoka ba voix? Est-ce que possible organiser casting ya monene Afrique mobimba boyoka ba voix? Vous remarquerez qu'il n'est pas la plus belle voix d'Afrique. La preuve en est yemokazo kama voix mwana mwasi wana. Sans micro, yemoko fera zo ba sans micro. Sans micro mwana mwasi azo pomper ndengwana mongongo ezo pomper bongo. On dirait américaine. On dirait zoki ba Tina Turner soki nini azo kenango bongo sans micro yaya. Mutazo pomper bongo. La plus belle voix d'Afrique. Bino saranana la plus belle voix. Il y a des voix. Hein? Ba voix ils en Afrique yo dans bo monité dans bo tambolité. Faire akutani sko na muto aleki na voix. Akutani pe na sero aleki na voix. Déjà nga voix faire ezaka la plus belle té. Sa manière de chanter ezaka bien, ezaka intéressante. Mais dire que c'est la plus belle des voix, non. Parce que moi la musique, j'en écoute hein, et j'en ai entendu des voix. Ba voix eza. Déjà so kaka Bia chante alika faire na voix. La puissance na voix ya kilo alika faire. Concert ya Bia chante au faire kendaka so pe faire muta invitaka so pe muta invitaka faire. Je crois faire muta invitaka Bia chante. Boyebi image wana tente pour moi tsaka ngo trop. Je crois que tatika ko tchaba image. Boyebi sa zong sa ba image. Tente promo.
abanda otsa ba image yango trop ofere na bia chante na podium bia chante siwa azolongola nzembo soki nakolela pinzoli na ngai barobine bokopangusa ngai te tala fere akosanaka pepe kale me bia chante pepe kale pena ya kale obike tala mene elongi ya fere na concert wana fere akota soni otala mene elongi ya fere osandi ke fere aremarke ke moto aleki nga na voisa botalaka baregard abatuti elobaka so tali concert wana ofere na bia chante bazala na podium on sentir soni ni elongi ya fere c'est le jour il a compris que babenga nga na voix mais bia chante bana ba voix bia chante ana pema na souffle ana voix epompaka koleka ya fere et puis aza na sorte à voix na ye akomata pia umeli akokita pia salise donc bia chante ana voix d'accord la plus belle voix fere sa voix ne bagate eloko wana ya voix ekenda bongo ndeni alors que ba voix ezali na bamboko bon kande balobaka moto asimba drapeau liboso ye moto bapesaka bokonzi bokimikimi boze ebele me oyo akoya kosimba drapeau liboso ye wana nde baokote loka bango basimbaka drapeau liboso toloba nini tondimi kaka ti mais vous remarquerez que na Cameroun akutani pena na moto aleki na voix po ndenge ye azokamwa na ndimi te soki ye azoyemba mwasi wana akamwa abongo. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tango mwasi wana azoyemba ndenge fere azokamwa voix na ye na ndimi te tango fere ayembaka mwasi wana akamwa ndenge wana moto aleki na voix akmoni na Cameroun. Alors tolongo wana tomoni fere ake ko rendre visite na orphelinat moko boye c'est qui est une bonne chose et à comprendre que l'actualité pénésate il faut faire un truc. Quand tu comprends que ça va pas, il faut bouger. Et à comprendre que l'actualité est athée, na créé et le moko boye na kindeta et ça la bien. Aketika ba plan na orphelinat. Menga sko na moni biloko ngo za trop muke na ebite. Ngam na selonga ndi na moni ba plan ngo ya moi trop muke quoi. En tout cas na ebite eloko sepesi nga ndinga memi mwana. Ba memi si mwana ngo za joli. Ba memi si mwana wana esalinga bien moi côté moi paternité côté humanisme esali. C'est une bonne idée biso lingande ba biloko aboye mais na moni ba vivre ngo za trop muke. Ils avaient vraiment trop muke. Na ebite soki za orphelinat ya solo ou akendaki juste ko rendre visite à un ami. So za bina ba moza orphelinat ya mike ya munene te. So ba orphelinat ya mike ça va. Mais na moni ngo trop muke biloko ngo apesi. Et puis fondation ekenda wapi. Makamboka yango tolobaka kolanda fali sans avoir un programme sérieux pour toi. Et ça va biloko ebimisa bato aventurier. D'accord. Tolobi te ke moto aza aventurier mais ça ba biloko oyo ebimisaka bato aventurier. Tant fallait asalaki fondation na IFIF fondation. Aketika biloko na Goma. Oh. Tout le monde ramba moko faire abimisi clip moko. Écoute les Congo, soki écoute les Congo. Oba yembela Congo. Yele o. Badeko nanga na este. Tobosani binote o. Oyeza koleka lelo. Ekuna babomi batwe. Kuna babomi masasi makobeta kankanka. Bena mutumbieto wana ilunga. Legela RDC. Écoute les Congo. Na bene bandela nzembo wana bakoma fondation Ferigola. Même na suka clip wana mona bakoma fondation Ferigola. Après avoir comme na fondation ya Fali. Siko fondation yango sala yango ka pona clip wana to fondation eza pena fondation existaka. Problème c'est que vanda andia. Vous faites des choses bolingo landa Fali mais vous faites les choses à moitié. Soko lingi sala fondation. Sala fondation ndenge ya solo ezalaka. Inos bia uti kozwa bourse ya société wana Maputa. Na compte fondation na ye pona ba sinistre banani bato ya este wana. Ba délaissé à est. Vlisco
et puis si bourse na compte fondation pour na osunga bato à est. Alors fondation fait rigola tout le monde a un clip ti lelo action tout le monde a raté. Tout le monde peut aller donner des vivres à un ami, à une famille, à un orphelinat sans fondation. C'est des gestes que l'on encourage d'ailleurs. Mais il y a aussi la fondation après avoir vu Fali la fondation. Pourquoi on continue à thé? Pourquoi il n'y a pas eu de vraies actions, des vraies descentes dans l'orphelinat, des vrais makambo? Pourquoi il n'y a pas eu tout ça? C'est pas bien de faire des choses à moitié. Au moins, makambo, soit au sali en bien, soit au sali en oti. À un certain niveau de la vie, lorsqu'on a un nom, on est parent, on a mutumunene, il y a des choses, soit au salité, soit au sali en bien. Faut pas tâtonner, faut pas faire des choses à moitié. Likamba fondation wana pena esopa eti lelo. Na moni alobela ango souté, na place où ça la festival. Festival. Pourquoi ne pas renforcer la fondation na yowana? Parce que tu as parlé de fondation avant le festival. Au BTL sur la fondation avant festival, 10 ans avant même. Pour un clip wana écoute le Congo et Bimaka wana. Je crois qu'il est 10 ans et coquille. Je crois que BTL sur la fondation moko il y a 10 ans. Au yeli projet à festival. Pourquoi ne pas qu'on la moussara fondation wana? Donc, pour voir que artiste sala makamka tika sala, aucun projet fixe, aucune vocation, aucun projet à long terme. Obi makambo ya osala ba fondation ko sunga batu. Il faut ezala pena appel. Ezala pena un souci à fond du cœur, ezala un appel. So qui te okokate. Inos bitango kenda ko aider batu na Goma, ne pensez pas que sala ngo pona matalana. Toi, ça, la ngora pour ici, ils ont la fondation, ils ont artistes et faux à la fondation. Il prend à cœur bateau, bateau, n'a pas sikuna parce qu'il vient de là. Eh, inos biti a kenda na este, on a kenda gate ba mona ngande na koma star a kenda kapo a yebi oya tika kuna na est. Depuis aya Kinshasa. Doit kenda avec son cœur en connaissance de cause, a yebi ke ba famille ba tika la kuna, ma bezali, danger zali. Donc il a son cœur là-bas. Quand Fali vient à l'aide Nabato Est, c'est pareil, il a le cœur là-bas. Si tu n'as pas le cœur dans ce que tu fais, et Katanandila, faire et ne met pas du cœur dans beaucoup de choses qu'il fait. Naebi bien kolekata musuba golo e beli bazala wana. Ya olelo na uti na live moko boya ba golo bazobenga nga golo a vrai golo azala golo ya makila. Nga nazala jamais golo liga butala âge nangati. Est-ce que âge obiso to okumisa musique ba golo na ba warrior bazalaka? Bana balan 2000, 2006, ba golo na ba warrior bangwana. Mbiaka mukolo lo wanga nga pe na epoke ba muzie. Na kolinga yote mama, o muzie. Nga na epoke ba kuku. Ko banzanga na photo te pona sina changea. Biso to na epoke ba vie bozi. Epoke o beti bisa zo bina ye, des zo bina ye. E mame chi. Jimba ya kulos, au mon époque d'être obina yeye na mini jupe. Biso époque wana. To bina yeye ya DS wana. Biso za époque wana ba bozi ana ba variété télé Zaïre. Ou époque à télé Zaïre. Wana époque na biso. Télé Zaïre, ba variété samedi soir. Mona ba ti ba musicien bazobina tozobina. Bepoka ba Carlito na ba debaba. Lelo na mtongo na tali moyi. Ezali kongenga na mopepe na lola. Maya miso ekokita kaka pona pinzali. Eya kosala mamene nanga soki nzoto eboyi nguya ya mabeo. Biso za bepoke wana. Bolo abonzakwa. Badi kubatali bolo abonzakwa. Nganga ya banganga, nganda banganga. Bavemanda chibwa te ba favori minene. Arine ba favori moko ya boy ba beta ngosku te ba favori minene na matama. Nganda banganga. Motema na ngai pimbo. Motema. Bana bana na nzembo wana. Bata génération na nga j'espère que bazongi. Na bete bino sur la génération na nga pona yebisa bino combien na za ni gauloise ni warrior. Liga. Botala ba agiti.
Buta la âge, biso ba génération Kala Ibwingi, to ba génération Kofi, to ba génération. Et voilà papa bonheur. Allô, allô, allô papa bonheur au téléphone. Po biso tanto ko la to aro bine nganda ba sœur na ngaso to tshenzemba Kofi o Kofi oni to kangi porte na ndako. To ko bina ndie ba chéri biso mbongo. Nzoka plaisir kaka. Toko bino nde bateli biso mbongo. C'est-à-dire qu'on vivait une vie, on dirait batmo boye. Ba ozala ba star lobby ba musicien lobby. On dit to bana ko répéter. C'est fou. To bana ko bina. Et puis nzembo sika soka e bimi. Faut to sa concurrence nani oyeba ngo liboso. Nous on jouait à ces jeux-là. Nzembo ka sikezo reni o mulolo o papa bonheur nani oyeba ngo liboso. Nani okanga ngo liboso ayemba ngo bien. On faisait des petites compétitions comme ça dans Ndako. Na poka bozo neti moi courant ezate bovandi na molili boy. Et ba betaka ba masapo, ba betaka ba histoire. Po bana lelo ba changer ba idéologie. Biso na kala so bovandi boy courant ezate ba histoire e bandi. Mukolo moka komo beta bino ba histoire. So ba histoire te bokomo sala neti ba orchestre. Bozo yemba, bozo bina. Nous on jouait à des jeux comme ça. Et on a téléphone te, Nintendo te, eloko te. Bakebo banzango apa kebo banzango koyemba kobina ba compétition koyemba biso kola bongo. Donc ceux qui bozo linga bo se consoler ya kobenga nga gauloise omoni gauloise tant to soutenir faire to banda on dimango kaka yebisa ngo zo leka na nzela mutabengi yo gauloise au télémisiko bandi ko expliquer omoni ngande na boye na sa mona ya 1900 boye na zalaka gauloise te a nga na zo ilinga musique faire na bandaki carrière te ba gaulois nan bazaki te. Est-ce que tu peux faire ça? Ozoli ga nzela mutabengi yo gauloise au télé bandi ko expliquer ma omneso na zo expliquer yao. On n'a pas le temps. Tu banda on di makaka. Mutafere gauloise esili. C'est long d'expliquer les gens. Kitalanga na kola na ne boye ba tchatchu zo beta. Tokolo na ba musique ba Carlito ba Sam Mangwana. Vous comprenez? C'est long d'expliquer tout ça. L'époque à Escola Miel, Betty Biskindobika, Maman Zawisa, l'époque ba DS Mukangi, DS na grand-père. Biso kolo na banzembo wana. Bata génération nanga ba comprendre ndé na lo ba boy ba série OZRT, ba bolo abonzaka ba manda chebwa. Ba série ba variété samedi soir. Orchestre mobimba na studio maman ngebi batandi ba instrument bazo beta musique. Biso na ndako to tala to kola bongo. Oya benga gaulois lelo warrior lelo mais non. Arrêtez. Si on veut soutenir les artistes, on les soutient mais ça ne fait pas de nous gaulois ou warriors par rapport à génération, par rapport à âge, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ngaso na ko pona génération, eza génération Kofi na Wenge. Kofi a bani musique na banini bani obiso to na to tambo na to lo polele mabele na to lo ezate olongoli pe single vandi no to lo polele tozoka Kofi tozoka Wenge wana ndi ba génération na biso si o bino na sentiment boya obenga nga gaulois so ke zo soulager bino bo continuer obenga nga bongo. Si ça peut vous soulager, continuez de m'appeler comme ça. Mais nga mo na fin fond na yebike yo omuzi liandi kotina motema muzi tambola denda na lula yo yokobanga nini yokokamwani. Il y a des jeunes so bazoye banzembo akala ya génération nanga bako tatoni mais nga na ko betelo 5 chansons ya kala na embengo mobimba 5 chansons ya bato akala na embengo mobimba na mabanga. Soki mabanga ya wani ezalaka na ebiti. Beaucoup de jeunes na génération nanga so bayebi banzembo akala ba ko motatone mais nga na koyembelo 5 chansons ya kala mobimba. E bandeli tisuka banzembo akala ya ba père wana ya kala. Basilikani wana nakoloba na mama ya kobenga na yo silikani ye. Comprendre? Donc voilà. En tout cas, l'artiste ne cesse pas de faire des choses à moitié. Si on veut faire les choses, il faut vraiment le faire. Il faut aller au fond des choses. Et puis ça capé respect. Fallait faire des choses à fond. À ça la makam moitié yango et puis ça qui respect. Soit au sali,
soit au sali mais au sali yango bien. Faut pas que sala neti zo tâtonner et kitaka respect. Et yango mona la différence style lona aigle les autres à la kaka. Façon de faire. Alors je ne parlerai même pas de l'émission au fait la sali na radio à Camerounais. Na moni batebele batikelinga na ba commentaires au tali émission faire était na Cameroun na bomi français. J'ai vu des commentaires comme ça. Mais aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, aujourd'hui je ne me donnerai vraiment pas la peine ya olobela membre français artiste. Waneza domaine il changera té. Rabbi ne change pas, il restera le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et là, il changera té pas artiste. Soit to mesani nango, soit ce que sonné bien té na matoi, to tourner matoi na biso. Faire essayer un artiste et oui bato ba koma ko baye avec le temps. Tala, mutuni nangwa change kati, les gars. Mutuni nangwa change kati. Ça fatigue. Ça fatigue les gens. Les mêmes choses, ça se répète encore et encore. Combien d'années tu as makambo? Ça fait combien d'années? Ngana loba na mamba français ti. Par contre, na interview na salaki na maman na zaki na suki jaune. Maman ka munene na suki jaune, papa mo munene mwindo zaki pembeni. Ezaki radio je crois. Na interview na mona ba tuna ki evita imana. Na mona pe ba tuni evita imana. Chiko, c'est ce qui m'a un peu parlé. Pourquoi Ferré à chaque fois quand il va ailleurs, ba tuna ki ka evita imana? Et ça, chef-d'œuvre, Toboïté. C'est une belle chanson, Toboïté. Et cartonnat, Toboïté. C'est une classique, c'est un tube, Toboïté. Mais pourquoi Batu Nakaye Kaka Vita Imana? Cette chanson, ça date de combien d'années déjà, les gars? Nzemboala Vita Imana. Et ça dit combien d'années déjà? 20 ans, 30 ans. Donc, à part Vita Imana, tout ce que Ferré a fait après, mon angote. Moi, ça m'a choqué, hein? Ça m'a choqué. À chaque fois qu'il n'arrive pas, il va qui kaka Vita Imana. Donc tout ce qu'il a fait après Vita Imana, ça n'a pas compté ou bien. Batuna angote, bamona angote, bayoka angote, banzembu ne ya lelo. Quand Fali va quelque part, ba otune banzembu a lelo. Ba osingi banzembu a lelo. Mais quand Ferré va quelque part, ba osingi ka Vita Imana ya kala. Pourquoi bazong sa affaire mingi na kala? Dans tout ebisabino nazawa na Brazzaville. Côté na ofute la barre eza pembeni. Ba beta ka Ferré ka ya kala. Ba robeta Fali ya lelo, ba robeta Wata ya lelo. So ekomi na Ferré na lingi na lobata tina libala kilwemba. Nezo nzembo wana répétition awa logo elo mususu na baye na kobaye. Chaque soir, so pour que na lingina lobana tina libala gilwemba. Ça prouve que l'artiste était beaucoup plus aimé qu'ana na tona yakala. Aujourd'hui, on ne le retrouve pas. Aujourd'hui, on ne le retrouve pas. Mungana ebité, ce qui DJ, ce qui discothèque, quelqu'un qui tient un bar ou une boîte. Ayebi que cet artiste-là existe. Il ne se donne pas la peine que Lukabanze Mouné ya kilelo. Pour abetaka ya kala. Je ne sais pas en tout cas comment vous trouvez ça. Ozana bar, oza soki DJ, soki discothèque, ou na boîte. Oyebi que Ferré existe. Mais tu ne prends même pas le temps ya kinde Lukabanze Mouné ya kilelo. Vous préférez bofa na binoka na lingina lobana tina libala gilwemba. Non. Soit azo intéressé binote na kilelo, soit bazo retrouver souyete, ba retrouver qui est plus na époque wana ya kala kilelo. Comment tu vas expliquer ça? Comment expliquer ça? Tant ozo beta Fali ya kilelo, ozo beta Wata ya kilelo. So comme na Ferré bozongi na tina libala gilwemba. Je musu na oluka discothèque wana na otune na. Je musu na oluke na otuna yango. À expliquer. Voilà, tout ce qui n'a biso awa, prenez soin de vous. Tokuta nambala sima. Big up. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?